il fallait qu'il résiste à l'élection, Nebimisa gagnant. Mais tellement il y a un lobby qui a tiré la qui est. C'est par rapport, il y a pas il y a pouvoir. Non, bah comment c'est que non, à soit quitter. Il y a un habit que c'est ni nommé, pour constitutionnel est confirmé. Mais ça peut m'appêter, ils ont quand même voix sagesse pour me faire un tumbama. Et on va congolais tirer la moto à côté kata. Mais kokota na yende za suko bomambo kande konangai. Résultat dollar et mati. Résultat ba ko sokolata maya des autres. Maya comme na microbe. Na ba insecte na kati, ba nyama na kati ya maya des autres. Mais pour le sokolo il faut d'abord ko to kisango to mela ngo le soutien. Résultat des autres là ba lobby awa. Asa na mbongo tcha ba kisité. Ba répondre que na yo. Chakuna ba tba mela me donc on dit to ba nyama. To zo ba esclave na mboka na biso moko. Au moins kende ko Félix ayesu ko boma davantage de konanga. Je pense que ça congolais tingai. Donc ndeko Kabila zaki bien que ba congolais to linga ki biso soutien ma kei bien ka kef matin mais comme ekolo ya nini et bon il a maté ça y est comme 1200 il a commis 2500 de konanga. Ozo comme même li pa ba ndeko na biso ba expatrié. Il a qui des après 300 mais ba condition le susu. Même si pour ça on a 4 mois au tonda roté. Ozo pe mboka et kufi li susu. Parce que mboka zo bongate. Pour au leba pas avancer pour reculer sous 15 millions pour ba sous rétro commission. Wande bozo bon samboka ndeko na ngai. Entre yo binanga yo sa bozo bon samboka. Boye pour bon ça compte 15 millions mais ça sort rétro commission. Président République hier moko a ordonné na conseil des ministres ndeko na ngai. Ba ouvrir enquête ba pesi musala pas ministre de la justice, président compétence na ye, ba ouvrir enquête pour na mbongo ya so de mouton ba benga ba ki na kati masolo wana. Ndeko na ngai to mona président na ndenge na susu a bengi inspecteur général de finance. Oh, yo tano fa bon. Oh, mais peut-être que yo peut-être des ordres pour na conseil des ministres oh yo président qui ministre de la justice a s'occuper na makambo. À présent, il faut que vous interpeller parce qu'il m'a fait une rétro commission. Ambrié, bah on soit payé, bah on soit inspecteur général de la finance. Vous avez que milingam bien. On a eu un dossier à ceux des moutons et Kounani. Oh, mais est-ce que le dossier il y a beaucoup et ils ont pas résultat. Dossier a beaucoup ni des résultats. Après Kabila, et ça a Kabila. Donc avant Kabila pour venir en Nékumoko, pour tout quitter sous ma casse. Mais ce que l'on connaît, ils ont dit combattre avancement il y a beaucoup de accord diabolique wana. Félix Sekedi na muninga na ye père ya Constance Congolais Vital Kamerhe. Ayebi sa ba biso que non ba base retiré bango. Na encore ba no bande ko Martin Fayulu, na bande ko Mosito, na bande ko Mususu. Base retiré bango, ba be accord diabolique base boy ba ko na accord wana. Nde ba se retirer ba comme si ndeko Félix candidat na bango ya bango balé. Mais ce que tant base et retirer bango ba ko accord wana diabolique wana FCC pour aller bazo boya. Et puis ndeko Félix c'est bango base botika mboka ngamunoko. Na okabwana jamais na ndeko Kamerhe na okabwana jamais na père spirituel na ngai ndeko Kabila. Alors bien bon, na tane na musuna munoko botika ko ambrier ngai base. Na okabwana na bango te. Moi que soit nager à contre courant la base. So, a commencé la plus d'intérêt qui est d'intérêt il y a vrai des baisses. Combien de combattants ou de parlementaires de vous parce que la carte il y a un cabinet de Kabund il pas l'icône au bateau allez na ko démission na place sur un vice président Albert que FCT c'est qui en gros ce qu'on dit là a démission tout ngimaye mais combien de combattants dans la carte combattants à terme mon côté azali ni on se bat ta famille et les camarades. Bienvenue dans Magazine Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en moyo au Sédagnon Moussala, la qualité Nenge Sengeli, Yon de vous avez Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, ton zoomé l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, Nabino, pour vous zoomer. Bon s'abonner à la chaîne Abisso sur YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télé sur Zoom Congo Plus. Voilà, moi Nabino, Bandeko Balandi Magazine Zoom Congo Plus, na rubrique Nabino invité. Toyambeli bino ndeko Pistis Mbala wazali analyste politique na ile tosola makambo itali mboka nize kotambola mbote ndeko na biso mbote ndeko nanga journaliste na ce que vous allez malamu bien que Congo zo que mabe biso quand même faut la malamu pour biso kotambola Congo.
Donc pour le Congo, ils ont des malamoutés, ils ont des malamoutés. Dès lors que Congo est un accord, un secret, accord entre individus, il y a un gérer une référence dans la nomination, référence dans l'accord diabolique, nous pourrions bien une constitution, référence à l'accord FCK, donc pour nous, mon amboka na habité comment on a pouvoir oyo depuis mon konzamboka qui pouvoir année passée si les lots. Est-ce que l'évolution est alito ezana na mikaraton makasi depuis Antoine Félix azaki nommé na CENI et puis confirmé na cour constitutionnelle mbokezo ke malom tende ko na ngai bomoni ke to de ko pa fufu ezaki na 800 francs le komi na 1400 francs ko ma deso ezaki na 1200 le komi na 2500 donc mboka potopoto Antoine a nommé batu na entreprise na sensa a nommé koko na biso kingwa kumwanza ministre moko a bloqué yango ti londe ko na za kota musalati au moins te mboka ke malamu ndengeni lelo ba tseso ba tol na boulevard Mobimba ti lo ba to ba ko lumula ngote mboka ke malamu ndengeni au moins na kiso ke libosa cathédrale wana ya basango ba tsa ba so ba tol ti côté wana après ba yeo ba bele skana za ko lemba donc après ba zo mbonga leta ba sa la faisabilité te mona ke mboka zo kene vraiment ndenga batu mo bazuli balingina bango mboka te bazui elo mboka comme mboka ndeki kok na bango ye akota nga pe na kozonga ye akota pe na kozonga mais na ngambo na bino ba imboka batu ba ko ta la politique on ndenge ezali ko kende komona lelo ndeko Martin Fayulu a loba proposition moko pona kobima na kata crise oyo na ebité oza ko soutenir makanisi ya mona mboka Martin Fayulu ou bien ozali ko soutenir vision toba idée oyo mukona mboka asana on pona ko faire avancer mboka ngai na soutenir politique ya ndeko Martin Fayulu te mais sauf que proposition na ye ezaki proposition moko malamu parce que c'est proposition moko ko aider mboka et avancer alobi na proposition na ye il faut vraiment que ça réforme ba institution to yebi ke le ko to mboka na biso institution pour ça qui c'est ça CENI oyo volonté à peuple congolais ou encore ba voix peuple congolais ba confisquer ba pesa on ndeko songolo mpakala élection bandana provinciale législatif national présence ba région c'est ça malonga te donc mon institution ya mboka eza vraiment motu ya makasi pour que mboka évoluer lelo toke na justice mutu aza na raison a échoué mutu aza na tort parce qu'il a na bien fait à gagner. Au moins, il y a proposition quand même moi malonga pour la réforme de l'institution. Mais pour pas payer sandé yé, la réforme de l'institution en tout cas a bêti les banques à zéro et que les caté parce que pour congolais ba yébé qui to il a voté sur ba full hour. A il a sur qui mbuta, il a voté sur ba full hour. En tout cas l'on la makansi soit pèse makansi ya ba réforme de l'institution en tout cas et que malheureusement mais ce qui ça la ka yenda a dirigeant en tout cas mon mboka to pesa ko chance pe mingi o échouaki oza qui député banda 2006 2011 au tiré kolobate au tiré jamais ko interpeller Kimbuta na assemblée provinciale pour na ba fulu ou na assemblée nationale en tout cas au sali eloko malongati donc proposition qui to comme mais yonde faut au gérer parce que ce n'est pas le seul congolais pour gérer eloko na makasa to comme personne onde et gérer eloko wana te mais bolga qui alternance et salma na katamboka bomona yike mwana mboka kabila kabangi atiki pouvoir calmement mando ki betamite c'est betamite muta profiter atikeli ebonga et pas ya mwana mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sikoyo komona depuis pouvoir naie ekoti quand même moi bakambo ozala ki ebele ya mabe moi changement eza komona na heureusement yo moko ko tona malobano ke article lié donc eza kok na bango il fallait qu'il résiste à l'élection ndebi misa gagnant mais tellement yo moko lobi ka tirer la qui est otika c'est par rapport il y a personne il y a pouvoir non ba commence ba bi que non azwa quitter yo on a dit que c'est ni nommé coup conseiller confirmé mais ça peut m'abêter ils ont quand même voir sagesse pour mboka ngo ko tumbama et on ba congolais ba tirer ba bango moto akota kata mais kokota na ye ndeza suko bomba mboka ndeko na ngai résultat dollar et mati résultat ba ko sokola ta maya des autres maya comme na microbe na ba insecte na kati ba nyama na kati ya maya des autres mais pour le sokola il faut d'abord ko tokisa ngo to mela ngo le soute
reste zo la bay alobi awa asana mbongo cha bakisité ba répondre que na yo chakuna batu ba mela donc on dit to ba niama to zo ba esclave na mboka na biso moko au moins kende ko Félix ayesu ko boma davantage ndeko na ngai je pense que ça congolais ngai donc ndeko Kabila zaki bien que ba congolais to linga ki biso te makei bien ka kevu matin mais ko ekolo ya nini e bon dila ba desu ça comme 1200 le comme 2500 ndeko na ngai ozo ko meli pa o ba ndeko na biso ba expatrié il a qui d'état pour être ça mais ba condition le susu même so pour ça on a 4 mois ko tonda ngote ozo ko mboka ekufi li susu. Mais na inane ya pamba oh croyez-vous que moi na mboka akobongisa mboka na inane ba ko bunda na pona ko luka quand même place milinga mbinga ezali ba bongisa pour changement et ko dans la carte mboka. Je pense que mboka zo bongate pour ole ba avancer mais zo reculer sous 15 millions bumba sous rétro commission wane bozo bongisa mboka ndeko na ngai entre yo binanga yo sa to bongisa mboka boye pour bongisa 15 millions ça sous rétro commission. Président République hier moko a ordonné na conseil des ministres ndeko na ngai ba ouvrir enquête ba pesi musala pas ministre de la justice président compétence na ye ba ouvrir enquête pour na mbongo oya so de mouton ba benga ba ki na kata masolo wana ndeko na ngai to mona président République ndenge na susu a bengsi inspecteur général de finance oh yo t'annonce makambo oh mais président République yo pesi des ordre kuna conseil des ministres oh yo mo président qui ministre de la justice a s'occuper na makambo à présent on va interpeller peut-être que quoi parce que m'a appelé les rétro commission embrier bango soit bien bango sous inspecteur général de finance ozoma que milinga bona yo omoni que dossier ya so de mouton et kundami oh mais est-ce pas dossier ya mboko et aura résultat dossier mboko ni des résultats yeb ça dossier ni mboko au dossier série des résultats et ça après Kabila et ça Kabila. Donc avant Kabila après Kabila ndenge moko kutu to kiti sous ma casse mais ce que eloko nini ezali ko combattre avancement ya mboka na biso accord diabolique wana Félix Sekedi na muninga na ye père ya Constance Congolais Vital Kamerhe ayebisa ba yebisa biso que non ba base retiré bango na encore ba no bande ko Martin Fayulu na bande ko Mosito na bande ko Mususu base retiré bango ba be accord diabolique base boy ba ko na accord wana nde ba se retirer ba comme si ndeko Félix candidat na bango ya bango mibale mais ce que tant base ezo retirer bango ba boya accord wana diabolique wana FCC pour ni bazo boya et puis ndeko Félix esi bango base botika mboka nga munoko na kokabwana jamais na ndeko Kamerhe na kokabwana jamais na père spirituel nga ndeko Kabila alobi yango nazali na musuna munoko botika ko ambrier ngai base na kokabwana na bango te au moins que soit nager na contre courant na base. Bon, a commencé la plus d'intérêt qui est d'intérêt il y a vrai IDPS. Combien de combattants ou de parlementaires debout basa na carte ya cabinet de Kabunda il pas linko lo baloba trop ali na pas démissionner après son vice-président albert que FCD c'est qui yango ce qu'on bilinga ko a démissionné to ndimaye mais combien de combattants basa na carte wana combattant ata mon côté azali nyonso bata famille na ba camarade na ye na président de la République au moins comment la combattre dans la carte wana et ça ba vana on a poto copie ça partout donc pour na yo bo kan ezalité entre président de la République na parti na ye au même on a déjà en contre courante ba on a déjà contre courant nyo so ça ba ça la moté est bon on a tant on a koya no même informateur à gouvernement anomaye ba tie pression pas bien les pères Dieu le père ndeko Kabila Dieu le père naïe a tiré pression a coquille pression n'était nommé sur formateur ndeko Sylvestre Ilunga koko na biso mboka we ça 87% de la population jeune bon tia bango koko mo gérer bango na primature au moins niveau kindoki na ko déboulonner oh nouvelle figure ezali kamu ya ko te mais ezali kamune ya mutu pona faire fonctionner mboka ndeko na ngai discours wana eza discours moko on a mis dans un discours de distraction yo distraire ba jeune ba banque ni oza na mboko ba ne patava na kata ba banque wana eza ba ko be ba jeune service eza sérieux na mboko ko leka ba banque eza te ba ne ba patava kata ba banque wana eza ba jeune te na kati ya ba chaîne na bango nyonso ba teto ba ne ba patava ba jeune te na kati ba parti politique recherche pour faire ça ikoko
Thérèse Kapanga la kufa za ikoko. Banel batinda pour na marche, bazali la koko. Baza ba jeune pour na rejoindre ma solo, to biso to diriger au expérience. Quelle expérience? Félix c'est qu'elle a travaillé wapi. Yo est bien travaillé wapi. Avant qu'on président de la République. Quand même à Kamba, moi ba parti, moi ba mission ba une cotine d'ailleurs na papa naïe par-ci par là. Ba jeune il dépasse ba bundeli parti. Baza expérience té. Bon ba no que ba marche. Bango ba no benga ba na parlement debout. Bango ba comme si Félix na poste wana. Pour moi ba retirer na base. Na encore ya bango kuna ba failo. Donc ba une expérience té. Mon cher, et ça distraction. Et ça distraction makasi. Vraiment, toi, ok, malin, maintenant, de pistis mala, ou azali analyste politique, na ko talandenge lelo mwana mboka pistis, comment na président de la République a changé équipe nyonso ya justice atie batasika pour na ko mema mboka na image sika na alira sika. Pour na esalo esengote. Est-ce que ça batasika? Bateau surtout les patients na bango. Et ça bateau azur commence pas dire les pères. Dieu les pères nda pesi bateau na Dieu les pères no ebeta l'homme de Kingaka te peut-être no sanga ba pardon ceux qui a le bilo na étranger kuna et sali moi bien te sali malaise na FCC. Tant qu'on expliquer que na Kingaka tu pas dire les pères. Et ça bateau recommandation azana na vocabulaire le plus expérimenté possible d'ailleurs où il y a défendant qui na va faire il y a contentieux électoral. Maître Moukendi ni ne senga qui a sa concours a magique et puis baba nommé mais aza quand même kolo ils a étude au basali bamoni ki bateau au basengeli bazana na ba poste na ils a bateau yé a nommé par exemple junior cha Congo bazala ka faut batana bazonga kaka déjà d'accord les mêmes ministres bazonga na bango les mêmes juges bazonga na bango mais c'est pas rapport il y a compétence na expérience quelle compétence quelle expérience compétence n'expérience bon mimboka compétence n'expérience au bâti sur du monde va aussi ça compétence n'expérience oh le Congo là comme lanza même mai et doit sur la sous-té compétence n'expérience oh le et comme ils sont chers faut on n'en parle même pas on a compétence n'expérience de konangai ne comment tiki la distraction donc compétence d'expérience na bango et même la Congo et l'autre côté à part au détruire Congo budget va vendre qui biso et quitter le combien ndeko nangai ba gérer mboka na émotion té ba gérer mboka na ba sentiment propagandiste té il faut gérer mboka avec réalisme total au moins que ba projet nyonso et ça projet encore non préparé. Mais si vous avez un malonga au président de la République à Sala. Mais si vous avez un malonga, vous avez un malonga. Américain qui m'a gratuité. Américain qui m'a gratuité. Bien qu'à peu près, bien té. Bien que soulagé quand même, mais gratuité, wana, de Konangai. Non, n'a pas gratuité, bien que soulagé, le plus démuni. Mais gratuité, wana est bon, système éducatif de Konangai. Dans la salle pédagogique, na humanité. Maître Rosa jamais la salle au-delà de 30 ou 35 élèves. Mais le temps de la gratuité, 150 élèves dans la salle. Où le maître a évité au projet de voir à moi le soutien, cahier de communication par contrôle en gros soutien, même comme un maître, élève, comme un élève, maître est bien monté. Or, si on appelle le soit avant d'enseigner John, il faut d'abord les connaître. Donc, maître va enseigner les faut d'abord les élèves, on n'a pas combo. On a stimuler la question. Rien de quoi gratuité, c'est une très bonne chose, mais ça qui à la va-vite. Mais il fallait qu'on prépare libérer les prisonniers politiques. Nous sommes bon dimaté. Non. Dès qu'on a quand même les locaux. Les prisonniers politiques, les prisonniers à les pères. Objectif n'est pas prisonniers politiques qui va participer à la science électorale. Tant on a gagné Kounaï, à mon avis, il était là-bas sous exaté. Moi, je sais que non, Dieu le Père, n'a libéré ta opinion, moi, n'a libéré Bango. Ndi atiki bandeko dio mindonga la bandeko fang do bandeko musbambo muyam atena qu'est-ce que bandeko na kuta gouvernement dit le père c'est pas question ba quotidien moi ne so fang do mo senga pouvoir pamba on est moi na nzela to sauver Félix Sekedi to longa na boko ya procès mais au procès da côté on la prison mais ba travailler Félix Sekedi on de fang dio comme si ko landa ndenge ni dit le père c'est pas question à rosaté ba continue au fond de la gouvernement.
bitumba pe yangwana ina est quand même changement et mon ami mon mboka tindi baskuna pona kokosisa quand même bitumbana est-ce que bon dima caractère vraiment ba effort oyo mon mboka asa kosala non ndeko na ngai armée na biso c'est la plus grande armée d'Afrique mais infiltrée ndeko Félix aisi biso awa na propagande une fois naza président république na ko déplacer état-major qui na est même ngamoko na qui na est azana est le coup de partout azana est tout le monde armée na biso aza armée na biso nyonso botika ko tchama politique na kati batu wana na armée bazo nyokwa makasi bafuta maka combien mbongo malonga ezate boto bakisema ba 15 000 na salaire soldats azo battre la frontière azo bunda na ba rebelle kuna ou ba 15 000 francs de bolangai poni ko chola bango bongo mais yango totiko ba keli kama changement ya mboka et ça la malembi attends on a il en a pamba changement eza dans les mal aux salama eza dans les bontés neto eso que non ton nom la marque eza bien et comme na banyama yango des changements et singai to lota na so boulevard na biso mo ambutete mais moi bien ba timso ba manzanza o ba ko samsala te avec trop fêter na saut de mouton mais nini na pe no cadeau le 25 décembre sur la saut de mouton fêter kinango ndiko na ngai non ton di manini kasi o alobi de salam ton di manini parlons un peu il y a accord aux ali collier FCC na cash yo lokola moto zali komona na liste na bino ya politique est-ce que vie ezali na kati ya accord ngo et vie eza pona ba individu wana mais ça vie eza pona peuple congolais te ozomona ba individu wana bakumle ochoko au moment de kapuni ta changer couleur maka ba individu quand même bazo survivre ba individu o ba yebi accord wana peuple azo souffrir le lopo longanda kuna yo hein nous on na ngalema o na centre ville course ya normalement à 500 000 francs on paye triplement et comme na poko pozonga système ya demi terrain donc au moins que non $10 sur na transport o yebi to ko liani na ndako nde ya mwana ko ndeko na ngai mais so tel individu wana santé za malonga tel peuple petit peuple congolais azo souffrir est-ce que bino bobobi bakor ngo oh mais bakor eza ko ma Congo yo biti bakor eza ya bongo bakor wana faut satisfaire Dieu le père yo préserver protéger Dieu le père afin nommer batu il faut ngana personne accord nde yango wana accord wana eza nini et ko ni ba se pour ko aider Congo intérêt pour le Congo c'est ça na kati accord wana te so eza na kati accord to mona ngo une année oui c'est pas beaucoup mais c'est aussi beaucoup. Comment? Les soldats du peuple, musée, tant qu'il y a combien de monde à pouvoir pour faire $100. Azaki n'a besoin d'une année. Azaki n'a besoin d'une année de Konangai. Ok, yekuta qui détruire Mboka. Batunios va y en Mboka, Kimisi va en Bango. Mais c'est pas avec Antoine. À coup de temps, Batunios va en Mboka. À coup de même budget l'État a banni la basso de Moutassé le voyage. 854 voyages. Mais nous avons peut-être l'autre na caisse à l'État. Mais c'est pour ça une année pour organiser Mboka. Courant mais d'accord fait là. Moi c'est qu'il faut passer sur une année. Et Etienne Tshisekedi a commis premier ministre à pour ça il y a 3 jours. Charisme naé qui tibilo repris. C'est pour ça une année. Alors Bongo et Zambo comme Neza Bomengo et Belén de Konangai. Volonté politique, charisme, Bolingo Mboka, patriotisme, Mboka découlé. Tu as pensé sur ma titre à T pour cette université, et Mboka T, le fils de Mboka T. Tu as pensé le patriotisme, volonté politique, moi charisme, mon coriace. On l'a appelé non. Mboka décollé. Ce qui est lobby qui est au pesa au maloba au pesa makanisi na baiba ko kama mboka lelo makanisi no ekozala nini pona RDC oyo ezwa pouvoir nango na maboko. La seule loi autobi organisation de la constitution et ça accord diabolique va être FCC na cachité. Antoine Félix a du courage na yé tellement déjà nommé par CENI confirmé par cour constitutionnel, à ce courage, ça va Congolais, ça qui est d'accord, on a signé qui
n'a dit les pères et le bibo et le bibo et le bibo et le bibo a ce courage na yé bah comment les babik non tout tika quoi ou toujours la constitution ni tout redémarrer mais dès lors kaka accord entre Dieu les pères na yé les fils ils ont dirigé Mboka en tout cas et l'autre qui est malongade accord on les a contre yé moko ande konangai président de la République garant des bons fonctionnements des institutions à lobby à au-dessus à l'Assemblée nationale ou parlement dans son ensemble ce basali bilinga président de l'Assemblée nationale a dit que non président attend la constitution bêta attend président inconscient attend constitution inconscient à mettre la constitution té manquement grave ou moni ba peut ba que na accord ndio maba yeko mayimo président de la République a nommé koko na biso kungwa kumwanza bien qu'azo azo méritant ta colline déjà mais bati ba PC quand même ministre a bloqué président par comment on est là haut ordonnance n'angeza la kaka appliquer non président de la République ndiko nanga tozo kende wapi parlementaire ou député national mora benga président puis à session de discours inconscient na kata sana so bo bi ko mo pandi sango yeki yangote moi ça quoi raison memaye. Mais toi, la démocratie, quand même, il faut pas les ordonnances du président de la République ne sont débattues, ni les mains débattues à l'Assemblée nationale. Et ça n'est pas administratif. Le président de la République n'est pas redevable à l'Assemblée nationale, ni au Parlement. Donc, l'ordonnance n'a jamais débat. Mais tellement ne pas que notre tient à celle pékin surtout on a attend accord na biso après au salaire nyonso a ça le côté ndeko na ngai to son s'appelle Congo na Massima Mukie tant on est au Kabila na pouvoir et l'autre a bon sala député mo bien député inconscient président Assemblée nationale bien en tout cas ndeko na ngai kala à la minute au moins que non a combien de wapi président azam tema monene de bacheka kamboka zali ko sala la sagesse ayebni na sagesse yango ba pour ba ku fanzala sagesse yango atana monga fula ba ko fa suma longa te ba criminel ba timba to ku fa le jour au lendemain te ba ki guerre ma na est mais lo ba ko ku fa na Kinshasa mundia mne yango ba accident ça mais bon ba 50 morts ndiko na ngai to kende wapi na mboka na biso to fonde ba pa na kata mboka na biso muté munene yango na India a gifé au Congolais. Alors bana RDC bana Kinshasa bana monde entier nebi ki ba ko landa vraiment débat oyo makasi moto se peli makasi a wana ndeko pistis limbala donc tozana ye ko sola toujours masolo ya politique bo s'abonner na chaîne Binos Congo Plus TV place yo to même ba sango ya mboka ndenge sengeni yo pe o olingi ba yamba yo en tout cas ko stete hein berana ba mo ozali afficher wana to ma pe yo to sola makama mboka ndenge sengeli ndeko pistis lelo toza komona dossier ya ba mandataire et la mukaka mais ebonga kaka boye mais pour na yo oza komona dossier wana quand est-ce que va nommer ba mandataire nessa yo ke mboka yotam wana accord moko diabolique nyo se dépendre na email ya Dieu le père na les fils Félix Tshisekedi na papa na Kabila soki bakati fiji ya Kabila bata FCC bata ya cash ba kata fiji ya ndeko Kabila kuna bakati fiji ya Tshisekedi mboka lali donc et le marché sous exacté mais que le l'elsi négocier na yango wana ti bandeko ya cash bakati efisha Kabila bandeko ya FC bakati ya Tshisekedi guerre entre Kabu na Shadari mais bazo la ni bazo la kati ya coalition bazo amrié bino bazo amrié peuple congolais bébé ko peuple linga ba décision inutile Shadari aso linga na Kabu ya ambriement donc ils ont ambriement et bazo ambrié ba bien diversion c'est la comédie politique bazo amrié bino bo se fixer sur l'essentialité pour que l'essentiel fait quand à tout comme dollar et mati balingi pour se fixer sur l'essentialité et ça ambriement le lo oyo to la na radio moko ya place awa ndeko Augustin Kabuya autre secrétaire nommé par président AI o sala makate ba nommé et puis il a annoncé que non reprise la négociation pour le mandataire entre FCK chez Zongi pour biso to continuer au soin na tamu laïque il faut quand même toi avancer beaucoup ah donc beaucoup temps pour na ba imer na bino te même oyokani
bolé biftek na butu bomeli champagne na tongo bo non c'est que non reprise ya masoulezo non botika ko ambrier peuple congolais botika ko ambrier peuple congolais donc peuple congolais comme ko tango sa mboka na ye na ba imer ya Kabundi ya Shadai ya Augustin Kabu ya bien les pères et les fils au moins de quoi accord même biso to bossa na constitution na mboka oyo accord to bossa na $3 na mboka oyo discussion Shadai to bossa to ya ko ma desu na mboka oyo discussion Kabundi les lopo imer na mo baleki biftek na butu ba mili champagne ba bikeno ba sima nini discussion ya ba mandataire donc mboka zo kufa pour accord wana diabolique. Peuple congolais ba kolela les peuples d'abord souffrance et l'équimakasi changement il faut quota mais yo message ni relancer na ba mboka ba kolanda yo na tango oyo quota la vie sociale ndenge zali na kati ya kolela ila. Et Antoine Félix il faut sa courage na ye bien kazaki nommé par Seni confirmé par constitutionnel mon moins aza déjà wana comme président de la République mais nommé ba senga pe bino ba preuve ti lelo bomeme non ngaba senga peut parce que ça candidat mais biso na ndenge mboka tambo makato yebi ke mtapesa ba preuve za mtoka sa élection Seni fallait ça ba preuve ndeko na ngai ouais za débat mo munene Seni fallait ça ba preuve ndeko ba preuve que non a gagné na autant na ça ba preuve yo c'est un candidat pour ça c'est un manque ça preuve sur à mettre les premiers derniers maintenant pour ça preuve non na science à toi qui 8 sur 10 na français à toi qui 9 sur 10 na mathématiques à toi qui 7 maintenant pour ça preuve na bulletin yo c'est un élève pour ça preuve au moins il y a confusion bon c'est un candidat ou ba candidat ba besoin de preuve non mais c'est inconcevable de konangai c'est le seul organe plutôt et à repérer ça ba preuve il y a ma ponami. Alors, mais c'est tellement mon acquis a dribblé tellement trop échec tellement trop corruption pour la machine à voter d'ailleurs parce que là la qui n'a pas constitué bon après quand même de FCC côté monene et ben de c'est bon tu l'as vu les fils wana bien les pères ont contrôlé vous comment de konangai parlons maintenant du peuple d'abord les peuples d'abord je vous dis eza slogan moko ya campagne la seule personne à quoi qu'on réaliser le peuple de Bataille fait Etienne Tshisekedi ou à comment premier ministre na butu na tongo bilo kiti ya ngomoko avec un charisme incontournable na vivant Etienne Tshisekedi bon na a prêter serment ou a nommer mutu na ordonnance na référence à accord non la constitution donc le peuple d'abord est la pire distraction mais Ndeko Antoine Félix a quand même courage ça va congolais qui est bandeko na ngai accord wana na sinaki na butu na die les pères ezali boye mais na comprendre que soit français mbo te bloquer nga moko oye comme ko ba finga nga ba président de l'Assemblée nationale abe nga inconscient prendre ba député et kainga moko bino de souverain premier accord ngo le biboye tout ça la boni bon mon le peuple congolais alors ba tika accord wana to accompagner pour c'est nda no makio to ça sous trouble te to accompagner mbalement pour tozui proposition ndeko Fayulu il y a réforme de l'institution pour que bayi baka sous na sénité pour que je sais comment quand même si moko pena o tchaka kimia et là je sais mo tchaka pena nzela malamu na kata mboka mais ndeko Fayulu te à gérer institution wana il faut pas tcha mutu musu netre o azape na bon ça politicien te. Ok, donc Ndeko Félix vraiment pour nous reciter il faut atika accord wana bandeko wana bomi mboka ndeko yoka mawa papa même pour na papa na yo yoka mawa na ye yoka mawa pour na ba combattant wana baza na musati ti lelo bazo se comporter ka net opposition donc différence ezate entre to baza na opposition to baza na pouvoir donc nous allons continuer bango kaka ta ndeko ba mo vanda wana banda tongo ti 20h libosa siège on est pas en opposition yoka la bango mawa boya accord wana pour que mboka ça et décoller et de coller vraiment de konangai de excellence en tout cas comment on a accompagné bango pour que mboka ke bandenga malonga de konangai Ndeko Pistis en tout cas ozalaki vraiment na Mikos Congo plus ba mboka balandio donc bana besoin yo ozana besoin ya ko participer to ko tina mutuna na yo en tout cas réajuster na kokoma commentaire na yo mwana mboka to yandona to benga epe akozonga susu na plateau pour pesa ba biano na mituna na bino to vraiment na suka to bite le bani na suka ozana mpona mokona lelo
na émission Autobonsai Kona. Nazo d'abord couper ça bande de diaspora, félicitations par rapport à la résistance. Bon, moi, bande de diaspora, on va arriver quand même moi conscience du peuple congolais. Bah comprendre que non, bon s'occuper kaka na bilambate, bon s'occuper kaka na masangate, bon s'occuper kaka na balete, bon s'occuper pour la politique, pour y politique ils ont géré biso nyonso. Peuple congolais quand même éveillé, et ça pour la musala bande de diaspora, bah c'est en tout cas coup de chapeau na bande de diaspora, bon ticate, résistance car toujours. Pour la bande de diaspora congolais la carte ya mboka awa. Tu comprends que le vrai pouvoir est à la présidence de la République et ça rappelle le Parlement. Dans l'élection 2023, Bopesa, député national provincial Batu, Oyo, Baya, Kakate, Robeta Fimbu, on a remonté la nourriture décensité. Bopesa, vrai combattant, Oyo, Bazakana Bino dans le quartier. Bopesa, on pouvoir voir le bien pour aller passer Nabino. En tout cas, la personne mingi bande kwa lukunga, bo voter sur la décensité, ou beta fimbuté pour basali appeler le rotina pande bakangi munoko. Bande comment on a fou la résistance toujours, nous avons songa biso pour libérer Mboka. Congolais en 2023 tout se préparer mais entre-temps, to continue la pression pour que Ndeko Kabila atika Ndeko Félix na accord bidon na bango na Mboka mais se libérer. Merci. Ozana continue que accord wana un jour et ko katana et kufa. Bon, on dit vraiment t'es pour Félix de Bachile Moussuna Mounoko, alors respecter Dieu le Père. Attends Moussuna Mounoko, mais au moins, moi rappelle au Kangamate pour y avoir un président. N'est Dieu le Père à Longwaki, et ça qui n'a forcé, c'est la volonté n'a été. Article lié, n'est pas au Longwa. Mais cette fois-ci, nous avons des articles non pour moi dessiner, et ça va dessiner pour que Mboka les bossons de bonheur excellence. Merci Ndeko Pistis, merci Bandeko Bananaki Biso partout dans le monde entier, émission Nabino Bosolo, Otobim Saka Bosolo, Otobim Saka Makambo et Batama, Otobim Rabin, Tobin Raba invité, Obakoya, Kopé sa lumière, Makanis Nabango, pour la RDC avancée. Tu as besoin de Biso en 2020, si tu as 2023, quand même changement et mon nana. Nango to yambela ki bino le long de Copistis oyo ayi couper sa makanista ya analyste politique bino nyoso bolandi biso botika toujours branché bo s'abonner na chaîne bino bo ko bosana te ko aimer chaîne bino pe ko commenter na ba commentaire na bino nyoso partout au bozali bande ko ya Londres bande ko États-Unis bande ko ya Canada bo ko mena biso tout ça na bino ensemble tout tani na mikolzel ko ya merci. Excellence. Bienvenue dans Bakazi Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Moussa, la qualité Nenge Sengeli, Yon de Gouza Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, Tozumel l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, Nabino, pour la Kozumele. Bon s'abonner à la chaîne Abisso et YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision. Zoom Congo Plus, Zoom toujours.